balandi nyonso o bozolanda vraiment site na bino sika o tozobenga Vérité Universelle TV ya boss na biso moko kaka Maître John. Lelo vraiment pour na koyebisa bino tozala masolo o tobetela bino art dramatique bandeko na biso vraiment o ya cinéma bazaki na festival moko tobengaka festival Toseka. Na kata festival Toseka tozaki na bandeko belé bandeko lokwa basai sai tozaki na bandeko Sobe tozaki na bandeko Pomba tozaki na bandeko Messi o bakende mako défendre honneur ya Congo na biso pour na makambo etali cinéma. Mais tomeko sola na moko ba artiste o azala bongo epa ya ba sai sai asali ba carré moulaye pa ba Sobe atamoli tamoli trop na domaine o ya art dramatique tomeka mako sola na eto ba festival Toseka bazui 0 ou bazui 10 ou bazui combien parce que festival Toseka bazaki bango longo na ba Pomba bazaki belé bakizuba nata bato belé baki na festival wana. Papa bonjour. Ouais bonjour ya dropenza ou l'image de la presse. Na bandeko ba Hollanda aussi ko ba yeba moi carrière noko ya muke moi parcours no moi muke o bandela wapi oleka wapi ti eloko ma wapi. Bon début ezarande ba début to bandara to bandara na ba quartier to jouer na ba day na ba nini et après denaka ko intégrer groupe ya le phénomène la dit Sobe en 2012 dena komarapa le phénomène Sobe et ti 2014 dena yaki sukozala na yeli susute mais na continue ki na dauphin biwan ti lelo et je peux que le bana batoza que na zongi Lisboa chez phénomène. Donc en vrai dit Tolanda bien donc dauphin muta osala binobo bima quoi. Dauphin bimisi ba leader espoir au falia zwaki dauphin bimisi bandeko belé donc c'est que dauphin pas bimisa yo toloba. Bon ngam ta bimisa nga c'est le phénomène la dit Sobe parce que na groupe na joua acteur principal en 2014 27 épisodes, c'est-à-dire Messi, voilà même pas Mandé Funambanga. C'est-à-dire s'il faut être un grand T. Mais avec Dauphin, par rapport à la carrière, il y a humour. Disons, tu participer un plus chez tu nier jamais. C'est-à-dire, Nassimana et le PGP, ça va. Mais pas Dauphin, ce qu'on a c'est le pas Dauphin, et là, nous salara au public et remarquera. Bah, c'est nous bandons ça. Bon, et pas Dauphin, Koubet à l'isolo, c'est-à-dire one man show. Pour ceux qui ça, au yobeti l'isolo, bon, ma solo c'est belé. Au belé, c'est pelissa, bana poto, bana partout. Et bah, fanatique, tout y a biwan show, bah, balinga, biwan show, bah, que non, Messi, c'est un soldat, c'est un guerrier. Messi a raté, veza radio té, babi, on y one man show. One man show. One man show. Tous on a one man show mou awa. Au ça la plaisir na ba Christivi Mawelo, ba Shakira Gouti, ba Flora Pamani, ba Jean Soleil Ngandiama. Tous on a l'euro mouroir. Bon, en tout cas, et l'euro on a dédié on a mon vieux Alfred Longangue, balobi aza patron na point noir maman, monté ma maman Irène Longangue. En tout cas, bande konangai na cosité c'est les mensonges. Un jeune mbouya koufi bandeko. Maman tangisa na passe. Maman tekaka mapa atekaka na makala pombuya sa nini akele classe. Bandeko collation ya mbouyi samedi mbouya koufi vendredi. Abilité l'autre côté, c'est très milarbolant d'une manière d'épindiscu de Berlin. Bande konangai na katikata butu bana kasa ba nikolela famizoba babo menjenye mama yo babo menjenye bambeko matanga na Kinshasa échangea mukolo bembe bimaka ezalaka demi-finale mukolo ya enterrement c'est la finale mingi balandaka batuna ba matanga kaka mukolo ya finale. Landa bien balandaka wapi komona muninga akufeli me balandie na bar. Lande la batabongo bayaka na bouteille moko. Ajobe ngango alpha, ayebi ke omega et omona na karande bazana baninga ensemble. Kotombo la bazotombo la cercueil, baki kalunga isa ekota kate ekoti. Qu'est-ce qui kalunga isa ekota? Ban secret biso, pas d'entrée, pas de sortie. Bande konangai, étudier mo kazu parole. Na kanda ya collègue na embouyi. Étudier à Gangi, camarade, sans excuse, zéro. Lokola bobo mimbuyi, beta muruba nyoso zana matanga tike kolo mususu. Na miniti wana onga mbuyi.
onga fuamba beta banani beta muluba nyonso na matanga tika ekolo beta banani balubati baseni po akufi mulubati oh mato beta muluba tika ekolo mususu makamna zo ba yasali mengu vraiment mamboyo bandeko na ngai na miniti wana onga mbui onga fuamba onga bakatwamba onga jibe mpiana papa chéri onga chala mwana onga Denis Kambai onga dia de maweja bralima okufi nani akoriske vi na ina mbuye sika bazobu mabati bazoya baotala so bamonyoka na ndisa kimuluba o muniere o likola moto oza mowei oh mamni no loba rotika mamba boyemesi bazipoli tata moko azaki pembeni Claudine Tseka mon ami ayi makambo bazipoli mbata même yani kongola ayi makambo mbata ta papa moko azaki na kwa gangi na ja mongala libinja mama ja moto basoko oya konyatanga po na matanga baruba yole le pocha wana bokanyelenge tumberenge sende ketu na ja voisin basundola papa na mongo baye papa moko azaki pembeni babeti mbata papa na sia pasa adi na ja muyombe 20 bimar busu banga sota na dendele mesu ino banga ke de vongisi 20 likupa bande ko na kanda wana papa wana ya muyomba yeko trahir muninga na ye tala tatu maseba yeyo Macheba collé la berce très mille arbolons d'une manière de pindiski. Mbala liboso banana botama. Namona muluba wanga ni ekolo mais tonalité bomie. Batuni ose kolonine. S'il faut que wanga na wanga ni na ye. Mais tonalité trahir. Batuni tatu ose kolonine. Bata bena tatu agangi. Naja muluba to. Naja muluba to nani muluba. Tunata jilanga nangai tunata jilanga nangai. Tunata jilanga nangai. Bandeko batombola papa. Baluba. Batombola bako bako ipe kona sani. Nakanda na ipa komo revese bandeko. Oya la tible mbuye. Tala chimanga ye. Chimanga courage tombola musabi. Yuza ko benga ngati manga papa bu mangai. Ngai komo na ngantimba. J'y passe il y a 12 ans. Na jamu lubato. Wana ba plan na beta na festival to sega. T'as dit mais si c'est un artiste oyo akomaka. Akomaka. Disons sur Baxela bino, mbali boso na mona un pasteur azote mais azote malamu te. Yora maté passé, bien aimé dans le Seigneur. Ngata na moni lion na roki maté parce que Jésus est vivant. Ata na moni serpent na roki manyoka te parce que langa, il est le lion de la tribu de Juda. Jamais pas là la raté. Bate ko tala mama moko boy. Kokota kaka bazokota bandeko nanga na lupangu. Sia njoka mama zaka na chien berger. Mwa ndeke chien kata na ngana yetu yebite. Na nzota passer wo. Na minute akotanga passer njela na ye diacre njela na ye passer kabata mana chimamutu kafoka passer au nom de Jésus onyama milimo au nom de Jésus. Oh soki na sala erreur moi sina bana ba ofele bande ko diaka rappela passer papa passer banga njam yulobi oteki biso na église ato moni liyo kukima te uteki biso ato moni nyoko kukima te kasi yebisanga ndele nini okimi mbwa passer yeko répondre ye yope banga njam tangu ngai natanga kikombo ya lion tangu ngai natanga kikombo ya nyoka tangu ngai natanga kikombo ya us eske yoka kinga natanga kikombo ya mbwa eske yoka kinga natanga kikombo ya mbwa nakosite moi mambo na lobo ya dropenza ou l'image de la presse en tout cas ba fait nanga ba Jerry Smart Kalombo aux États-Unis ba mambo disons les blaguité Messi est déjà de retour et auprès de phénomène la dit sauver balobi les rois diri bien sûr to ya ça to polagi mais il était et ça comme lisolo vraiment lisolo botolanda et ça dit plaisir à celui que on appelle merci ko Yago Belisha merci ko na Lausanne la première dame ou à Lausanne merci ko yaye moko mauvais go Belisha babi 60 ans en forme 60 ans na idéologie voita ko voita lokola ba pacha miliki atola pe bazala mbula kama le fleuve Congo pacha miliki atola pourquoi pas à tonton héritier Minimbu ainsi que Guicha antivirus garçon Paris au Tobo ça n'a raté sikoyo obi oyake pas la die sobe tant pas la die sobe obi la die sobe tsaka au joueur le Mozarat artère principale au joueur ani bon en fait na joueur orphelin na joueur orphelin disons Messi na petit mon malou joueur orphelin mais quand moi le exhibition na mais comment il le mais que le on des zalaki na petit on do joueur parce que il le on te salaire quand même il y a dropé. Tu sais, façon de vivre, il y a dropé. So tiginga ina ko vivre te. Il y a dropé là les qui n'ont mobile, s'il te plaît. Il y a dropé basundo la biso, il y a dropé s'il te plaît.
Lele pas Maître John. Ma tutu. Qui n'a pas s'il te plaît, à trop. Yebisa Maître John. Maître John. Yebisa Maître John, s'il te plaît. Bon, en fait, bon, voilà. Merci beaucoup. Voilà, bon, Monica inspiration artiste, bon, Monica. Mais si quoi, tu es un festival, tout c'est quand vous avez le roi Coupe du Monde, n'a artiste et art dramatique. Bon, pour lui, tu peux gagner. Bon, qu'est-ce na festival, tout c'est quand. Bon, tu sais que Belé a une sélection et Bakabola qui le phénomène est sauvé dans Fisson Saïsaï. Ils étaient des parrains. Et Bakabola il y a deux groupes. Tout groupe il y a phénomène, dans groupe il y a Saïsaï. Les Bakabola qui ils ont des humoristes. Bon en fait ils ont compétition tout le bas. Et ça l'a mis et ce va remporter trophée. On déjà y a le bas Gabino ils ont magam. Dernièrement tout au monde à Real à Barcelone. Il y a le bateau qui c'est faible, mais ça la réalité. Ça dit festival et silité. Peut-être lobby kuna il y aura de festival Egoya. Donc c'est en Hollande donc tout le bac l'a dit et sobe muta gagné festival wana na domaine il y a humour quoi. Ouais, les rois digi mutu opna opé sabambote, le féminin l'a dit et sobe mon boss, il mutu à Zouagi trophée quoi. Bon ba pomba ba sale loté qui pomba na mona ina ngote pomba vraiment sale loté. Bon pomba salagi. Ça dit qu'on y est muningate. Ça dit après ça qui bien. Après ça qui bien ba beta ima beaucoup quoi. Mais tout le monde le roi parrain fiston et la die sobé. Il y a beaucoup plus flair et beaucoup plus na phénomène. Merci beaucoup Gilles Vassimba au Azolanda Bisso depuis Mikilia Poto. Gilles Vassimba hein babi vraiment l'infinitif Gilles Vassimba ba Olanda Bisso bazana ba Blaise Mavimpi bazolanda Bisso et pourquoi pas hein Give Antivirus tonton héritier minimum siko bandeko to balinga bino ba humoriste bandeko bana Mikilia Poto c'est balinga ba lukayo Messi o comme le na groupe la die sobe ozongeli ndako na yo bocho gagner pe festival to seka ba rozonde. Bon tout le monde a zana pour ça à contacter Messi. Vous contactez un numéro plus 243 89 22 67 237 plus 243 89 22 67 237 là beaucoup de artistes nabino bon on a maintenant tout on a fait na salata moi dédicace c'est juste au tigala le temps pour moi on a des annoncé émission au tigalo salelo romo pour na suka émission na biso alelo c'est que sali plaisir on a Christine Mawelo na kati États-Unis maman na Joyce bobenga na numéro on a ou Facebook au comica à Tropenzao c'est que sali plaisir à celui que on appelle Diamanté Love na kati Liège bobenga na numéro 1 ce qui peut sali plaisir à celui qu'on appelle DS Longa moi na Kevani bobeni kaka na numéro 1 l'unique agence bole kaka et pas Soleil Nganzama et siko boko sala masolo pour za ki tourner na tike na ngayo osa emolo moko se pelisa ba Maître John quoi bon Maître John na kan so rapeti na yo Messi Gassignol bando na ngai bon wana na moni ya Jerry Smart Kalombo ya Jerry Smart Kalombo na États-Unis wana na moni matsa nanga Costa na États-Unis motema ya Josepha en tout cas wana na moni ya Charlie Mengu papa Messiana wana na moni Shakira Gucci na Shakira Gucci en tout cas le nôtre vraiment en tout cas étant bololé les gens na robota aux vérité le no batumingi balobara libumu la ventre mais bobi ba définition à libumuté batu ba définition à libumuté qu'est-ce que la ventre a plusieurs définitions mais moi na tiré qu'à 3 définitions libumu la ventre torozango première définition étant technologie ou la ventre étant comptabilité ou la ventre en mécanique. Qu'est-ce qu'on a la ventre en technologie et ça le roi Chombo. Libumo ça le roi Chombo. Libumo amuta le roi Chombo. Le roi ça le roi Chombo c'est va recharger. Tu rechargeras nanani na ba mbwengi na ba pondu mais si on recharge ma baisse c'est risquant. Pourtant on recharge faut ça ba appel. Ba appel en zanine et ça ba appel entrant na ba appel sortant. Appel entrant et je le roi le coach le roi Goliath na libumo na yo. Et alors on go simbwen. Quel bon appel sortant. Quel bon appel sortant. Le roi même s'appelle risque. Le roi même ça risque. Il y a un conseil dans le ça. Surtout qu'on a ventre, les boumous, en mécanique, les boumous, c'est le rôle à Moutouka.
évaluation et entretien ya libumu na yo. C'est-à-dire tango ozotia essence ozotia mazout na mutuka eza lokola nini ozwi fufu okotisi na libumu za monter. Après avoir kotia esengaka ko démarrer ndenge nini bandeko na ngai redémarrer ndenge nini keba eza ba mituka mso efimaka ngema pa libumu monteur sur za mabe keba ko filmer sur filmer ane za nini filmer filmer place baza ba comme indisposé bakangi bazolo conseil bongisa monteur na yo chama jucha malonga ko joa be ezanga tinate pour yo tse sens ya lufu e bombi au monteur eza ya lufu ko za pe bloquer pola soit elale komingai. Surtout que dans la ventre en comptabilité, voilà tout le monde a nini, banderonanga, tout le monde a siro, eza, tout le monde a comptabilité, et ça n'a pas retrait, et ça n'a pas dépôt, et ça n'a pas retrait. Dépôt zanine, tant aux okotis, on a des dépôts na yo, mais keba na retrait, yoko jainin, mutumusho mona kotika tika kotis, nasi bata maboma, webi dépôt na bango sakanini. Fufu sala 5 jours bande ko nanga imba liboso na mona muluba jobele la zando bokasa kabamba na chiluba awuchi na embuji mai mais ajobele la zando bokasa kabamba na chiluba olia bele la zando bokasa kabamba muluba jobele la zandwa bokasa kabamba bukasa zandwa bukasa kabamba en tout cas on a vraiment honorable Néron Mbungu Fuma banga moyo bambote belé papa ya Rodrigue on est ensemble y a pas de souci babito liate bwaka ba Shakira Gucci bwaka ba Shakira Gucci zana peso bato bwaka ba japonais okito pola taraba japonais okito bwaka ba Florent Pambani dégâts bwaka ba Shakira Gucci l'homme qui n'a pas voulu bwaka ba tonton héritier minimbu il y a héritier minimbu go sale loro moko pona ko sepelisa li Nick Boss et Maître John na kata Switzerland balobi Maître John na kata Switzerland yoka suro li solo na yo bande ko ngai na cosité c'est les mensonges ndenge bozo monanga wa en tout cas à part comédie naza chauffeur mécanicien un bon chauffeur mécanicien ngata biloko lali 3 jours soki na chauffeur ngo ndire lamba milelo chauffeur te pene yo na jawa naza mécanicien tango nazo chauffer nazo mécanique te mécanique pe en plus moins divisé Bible zo ebisanga boye esika 3 kulu na 4 basangani na butu machete janga kate to lo ba amen siko na sambela to clôturer na losambo esiko zali distrait mona présence na ngai na bosa na Maître John zo loko na yo na clôturer na sale loko mosiko pona o sepelisa grand prêtre Jacques Ngunya ici ke ba Soni Tsilulu sale loko mo pona o sepelisa grand prêtre Jacques Ngunya le vieux Japon c'est pas ça non Jacques Ngunya ouais ingénieur Christian Jazz yo loko o na zo honorer ko papa Wemba papa atikaki biso en tout cas sali musana malam mais excusez pour papa Wemba joa nzembo nanga lokola makoki ezalaki te moyen na funde na justice exact mais na yemba ngo kaka douleur ya machete na préféré na lela na Molière po bakangelanga kuluna oyo kuluna za mordant soka papio osala hémorragie ya makila nzata nanga eza te lokola ya nyama o bakuluna bakazakisa bayokaka mawa te kuluna soki na butu atikio ezali nde Jésus moto a sauvé yo kanda ya bayankio bato bamonaka yango eza biso banyama botikanga na lela bapapinga mameka mbalobaka nanga mesike bakotambola butu ezali mabere oui je les confirme les clowns sont dangereux chombo na somba na pasiye babotoli yango na yanke zulu amoni zate négliger ezete amoni androide abatali androide mama moboti nyamatanga mona na kuluna kanyama bimi mabere pasi mawa ya zuluwe chamba ozi bangolanga pate monde eza yanga ya zuluwe Zulu na yo Jacques Ngunya patron na Leli
Merci beaucoup. Émission na biso sali plaisir na bande ko nyonso vraiment bolandi biso bozé belé vraiment na mikili ya poto pourquoi pas grâce à Tilulu bancable celui aussi j'appelle hein Papi Pingulu son excellence ainsi que Willy Kalume. Émission alelo et si nango